baninga pe balanzi émission kindoki politique mbote na bino pe merci mingi na fidélité na bino pe confiance bozoko ba kopesa biso lokola ba ndeko otomisana déjà kosola likambetali politique ya mboka na biso tozala ensemble parce que bo réagissaka au travers page na biso pe au travers numéro ils affiché na ba ya ba etondo iki na bino lelo toza toujours wana na cadre ko servir bino toza bongo le 28 septembre 2021 toza à la veille à marche OESA proclamé de part et d'autre pour nous réclamer pour nous soutenir l'institution pour réclamer des politisations assainies les lots bien que le gouverneur a vu la Kinshasa dans quelques heures à Koyamba partie prenante et à marche yango pour nous solana bango kasi nangambo naye ensemble pour le changement président naye Moïse Katumbi bakiti bongo na terrain lelo bazana Goma wapi ya soina ba sinistré ya Niragongo o bazala kilikama amemeli bango assistance naye pazo solana bango na o etali bongo masolo ya mboka Congo. Alors pour l'émission kindoki politique ya mokona lelo ba actualité za moins mingi auto débattre tout au long de l'émission auto sabunga mona mboka anise loleka botuna ki mingi de ko anise loleka azalaki na balabala na ba quelques ba masanga mususu ya union sacrée ba soutenir ka vision chef de l'état pour nous soutenir ba institution même ba désordre bimaki toyoka ki que bande ko lamuka ba se plaignaki toyoka ki bango ton ba se soutenir notamment le professeur de Vos Kitoko CG a décidé à lobela ki kapitali bongo ndenge ba vandalisaki siège na bango babukaki babloko babamaki mabanga et bongo na bongo tozana anise le leka awa azalaki na marche azalaki parmi ba organisateurs ya marche yango nini lekana ki penza ndeko anise le leka mbote na yo mbote mama Naomi bonne santé santé za malamu na ngolo ya tata Nzambe kandenge azobatela parce que makomi ya Nzambe lobi soki Nzamba batelite oya kobatela kosala musala ya punda Yangwana santé za malamu na ngolo tata Nzambe yende mobateli malamu ndeko anise le leka ozali président ozali coordonnateur ya le pouvoir en marche o ezali bongo moko ya belisango et soutenir ka vision à chef de l'état bozaki na balabala récemment ezaki le 21 qu'est-ce qui s'est passé vraiment na siège a décidé o tokuti ba fiche kokoya bambi mabanga nini yango penze salemaki mokolo ya le 21 oui matondo mingi mama Naomi au moins Congolais, il faut aille baka likambo avant ya koloba likambo. Batumsusu baka ko rencontrer likambo azala kite mais a eu information kaka na mu pepe abandi siko koloba. Omoni na oye salema ki mukolo ya marche wana le 21 de batu bazolo baka oh non ba combattant ya le pouvoir à marche ya vision fati ba mouvement belo et soutenir que union sacrée zala ki ko saccager bureau wana non il faut que le bagalika monenge ezali. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avant notre wana ezalaki le 13 tokei et pana gouverneur ya ville à Kinshasa Gentini Ngobela Mbaka ayambi biso le pouvoir à marche tozalaki wana tozalaki bato bele bato alamuka bazalaki bato ya FCC bazalaki biso le pouvoir à marche tozalaki na kati ya réunion wana tant toza na kati ya réunion ezalaki le 13 c'était ba 19h na réunion na hôtel de ville na gouverneur Gentini Ngobela alobi boye marche le 15 et kozalate parce que ezali jour oyo rentrée parlementaire kozala il faut azala kuna po ba sécuriser palais du peuple parce que za makambebele il faut ça les makuna parce que palais du peuple ezali place yo ezali temple ya démocratie o ba votaka mibeko ba contrôlaka gouvernement basalaka makambo malamu pona na mboka alobi na biso alobi marche eza le 15 te alobi bien alobi pona bato alamuka marche comme le 17 et pona biso bato union sacrée marche ezali le 21 toyoki tozaki na bandeko ebele totalani tobi bon eza mabe te ndenge alobi ke non ezali mokolo ya le 21 ekozala malamu to patiente bato alamuka bango bazelaki mot d'ordre ezalaki epa gouverneur te ndenge epesamaki bango baye komarche na bango kaka même le 15
yango zomona le 15 ana babeti mpiaka lokola Satan azanga bato na ngambo na ye bapanzaki bango te bazanga bato omona ete ndende ko Fayulu azokota mutuka akokima mbangu botikanga ki okota bakata mutuka akobanga nazolana na kata video babi tokita totambola babi te bato bazate yavandaka na Gombe mekendaka changu un leader atambolaka te il faut nde bato baya bazwa ye c'est-à-dire azalaka na leader te lokola koko na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba ntango azalaki na bomoi ntango apesa ye abande kopesa mot d'ordre soki alabi likambo komona bakombata bakoya kozwa etina ndako na ye ya bande kobima te ezolakisaki no ntango ndeko Fayulu azokende azolongwa Gombe okende na mutuka ti changu ezolakisaki no aza na popularité nazozonga wana oui nazozonga wana après babasali le 15 mpiako babetaki lokwa Satana ndenge azanga bato le 17 bazelaki te ezalaki mokolo moko malamu bato nyonso bavandai na bango bakendai na bango misala le 21 marche pacifique yaki kosalema le pouvoir en marche na vision Fati tobimaki tosalaki marche pona kosoutenir institution ya mboka tobandaki départ bandana Pascal tina palais du peuple tozoya na biso na kimia nyonso banda Pascal tina nzela oyokai te keno eloko ya mutu babukaki yango oyo bayibaki eloko ya mutu oyo baviolaki mutu oyo basakajaki jamais la parti politique eza pe belé wana pourquoi seulement décidé yana zo biso tozokende tolekaki na biso banda boeti kote wana kimia tokomi na kota stade de martyr nazoloba likambo oyo nga moko nazalaki parce que toza parmi organisateur ya marche à soutenir ba institution mboka tokomi wana na école oyo les Sévigné pona kolanda kokoma na ba parti politique miso ezalaka wana po eza ebele eza parti politique miso ezalaka na ebele libanga moko euti likolo na siège monga mona tali euti na bureau na bureau ya SID ya parti ya ndeko honorable Martin Fayulu babambi eloko liboso babambi bidon oya 1 litre wana babambi biso tango tozo tambola euti likolo babambi yango pa tokipete totambole tomoni ya mibale mabanga lisusu mibale landani papa la police ezalaki wana tango la police ezalaki wana tozoleka na biso tokipaki kutu te nazoloba likambo tokipaki kutu te toleki na biso po biso mission na biso ezali ya kosoutenir ba institution ya mboka ebo ekomande ni bapasola ba effusion na asalaki yango bon wana nayebi te wana il faut kotuna banani basali makambo na me biso ntango totambolaki torépondre ete ta babambi biso mabanga torépondre te toleki na biso ti tokei kota palais du peuple soki bazobakeno bato bapanzi babukaki kuna biloko ekomaki kuna tozalaki wana tomoni na bilili bapanzi mpenza nyonso eke ntango oyo ozalaki wana est ce que omonaki drapeau le pouvoir en marche jamais est ce que omonaki ya vision bando osala marche parce que selon basurveillant bazalaki wana babi ke bato basalaki marche nde bakotaki basakage siège wana eza lukuta mutu moko te akotaki na kati ya bureau tango bazobama mabanga biso kuto telemi tozotala toboyaki na kotambola na ndeko jekobeya tobi total na bisi na be ndeko toke na biso kota palais du peuple toke na biso na kimia ti tokotaki tobimisi président Mboso tobi abima tokosola naye tokopesa na rapport ndenge nini bato ya SID bande ko provoquer biso tolandaki na biso te soki bazobaki no basakaje bureau wana eza ba jeune na bango loba bayebaki ke no tozoleka wana il faut basakaje bureau na bango batinda soki bakuluna na bango soki banani bapanza po bakosela biso jamais soki bazolobaki no biso mukolo tosaki marche biso nde batotoaki kosakaje wana balakisa biso ba image oyo biso tokotaki balakisa un bapolo ya le pouvoir en marche ou bien ya vision Fati
balakisa bandero na biso balakisa ba militaire o bakota kikuna parce que eza makambo lokuta kizo l'IDPS apparemment mabeo batmusu basale koyeka likula IDPS atambola ki mukolo wana te IDPS atambola mukolo wana te match on ezaki organisé par si c'est pas l'IDPS c'est donc vous biso de vision fatina le pouvoir en marche na ba mouvement mususu soutenir ka président de la République tozalaki on a pas ko soutenir ba institution mboka mais biso tozalaki te pona ko tia désordre jamais toko bana émission tozalaki to ana za makambo lokuta eza ko monter oyo bandeko ya SID ba monter yango po ba kosela biso makambo nzoka nde ezali bango moko nde bato asali ba biloko wana eza ba théâtre na bango nde ba mesana na bato na bango ba balatisa ngo na mitu na biso te biso tozaka ba sauvage te biso tozaka bato moko brutal te toza bato moko o to respectaka mibeko ya l'état to respectaka oyo gouverneur ya ville Jean-Denis Ngobila lobaki na biso biki non loko boko ba itinéraire banda Pascal ti palais du peuple tozaki na biso l'aise to bundaki te ti to silisi to kabwani na kimia abo bia toko bana émission na biso idée marche on est utaki wapi ko soutenir ba institution est-ce que ça est vraiment valable ça rapporte quoi na projet na ngambo ya population n'est-ce pas là ko landaka la muka parce que la muka denga marché bino pe bobite biso beto marché kaka te la muka ayaka ko copier nde biso le pouvoir à marche na vision fati toyoka naka tolobi que non tout ça la marche le 15 mokolo la rentrée parlementaire pour to soutenir ba institution mboka pona eza na groupe moko ya bato bazoluka ba déstabiliser ba institution mboka baolinga batia insécurité na kata mboka yango na biso bato to soutenaka vision ya mokonzi mboka tolobaki to kende pa gouverneur to senga ka to kendaki ko informer ye po toza na régime information to kendaki ko informer ye ayoka ka bana biso le 21 to marcha ki na biso à l'aise dans bino mozala bino kolanda la muka te biso to landa la muka te ozomona to landa la muka te la muka ye ko tricher nde biso webi ke to pesa ki susu date ya le 29 lisusu to ke to kotambola lobby pona ko soutenir ba institution mboka nzoka nde tango biso to pesi bongo to ko informer gouverneur ya ville mbala moko la muka ba tricher lisusu to lobi te ça bousoba ba institution va soutenir en combien de fois toko soutenir en tango nyonso ti régime ko ti élection de 2023 et ko salema bino lobi bobi masuna balabala toko bima boto soutenir ba institution mboka ki sanga zone neutre au gouverneur à lobby bozo kanisa ngo lenge kan gouverneur ya ville ya lobby na ye ba zone neutre mais biso toza changu centre ville bato tambola te bon biso toza bato to respectaka mibeko ya mboka pe toyokaka bakonzi ya mboka soki lelo ke balobi ke non kote ya changu eza zone neutre Kinshasa eza changu te tokotambola na biso partout tokwepe kobanda marche na biso ata na rond-point Ngaba ti na palais du peuple ezala ata na Livulu ezala ata na Selembao ezala ta na monga fula ezala ta na matete ti palais du peuple biso toza fayulu te bon mo chef mulunge apparemment te fayulu yake na kozo bato na changu lokwa ke no balobi ke no changu eza zone neutre mama soki azwa ta 10 personnes bokatanga misapi pokuna lokwa bapekisi ye esili akoza na bato te po biso de le pouvoir en marche na vision fati tokokende ata na matete tokoba na marche na biso na matete na bakombata na biso le pouvoir en marche na bamilitant na bamilitante na biso le pouvoir en marche tokobanda ata na matete ata na Livulu ata na rond-point Ngaba ata na Ipene ata na monga fula ti tokoyana na palais du peuple biso toza bandeko ya lamuka to bakenda kobanda marche na kuna na changu c'est-à-dire soki changu te mais c'est Fayulu akozala te mais biso tozali pona RDC mobile toko ba émission na biso tozo kende petit à petit vers la fin to bi kende ko alisa linga ko loba pe makasi likambo itali bongo consensus entre ba chef ya ba confession religieuse chef de l'état bia tikinyo so maboko ya président Bosso pour que le président Bosso ay ba ko zongisa batnanzela afin que ba yo kana yo monia ki ngolo lenge kanita au président pesa ki interview ana est-ce que ils allaient qui car important que azong sanyo so maboko ya président Bosso alors que dobi que ce qui est commis
moi blocage na mboka to recours bango mingi et pas ya yemoko président de la République. Non, makambo ya seni etali président de la République ite makambo ya seni etali confession religieuse parce que makambo ya seni etalaka ba confession religieuse soki bosisi kuna boyena assemblée nationale bango ne bato baza compétence ba ko être président makambo na te yango président de la République ya boyango oza makambo ya président de la République ite akota po balo bageno te azokota makambo ya seni po na makambo ya élection 2020 mais ça on peut ça ba solution à makambo bongo te président kokota te akokota soko moke te akokota na ete akokota te président de la République abiki non assemblée nationale bakosala président Bosso a continué démarche na a continué démarche na neza makambo ya président Bosso mais naebisaka bato likambo mikolo nyonso ke non église catholique na SCC bazoluka glissement esalema na 2023 ba gagner nini soki glissement esalemi na 2023 mama Naomi baya kopesa faute na président de la République ite wande kozala faute ya église catholique na SCC parce que bango bato bazoluka ete glissement esalema na 2023 parce que pourquoi nazolobelo kwana boza 8 tango boza 8 majorité absolue 6 baponi ndeko kadima loko baponi ndeko kadima mibale na baboyi mibale nani catholique na église protestante du Congo babi ndeko kadima te pourquoi ndeko kadima te po naza moluba aza étranger na mboko yo moluba bomana na mboko yo ngai yeyo naza mongo abeso ya boya keloko wana obieza ki pona ngote eza ki pona ba soupçon ya détournement ba soupçon ya détournement de kokadima corruption plutôt corruption de kokadima ba corrompre panan ngai yo naza mongo 100% ya territoire Bikoro secteur Elanga province Équateur ville Mbandaka nazo soutenir président de la République Oyazali Kassayen mais nazo soutenir parce que azali na vision ya malamu kemboka ekende liboso soki boyebite tikana bisabino lelo ke non président Félix Tshisekedi azaka mongo 100% so boyebite nazo bisabino lelo azaka mongo 100% mais abotamaka kuna na Kasai mais ba parents na bazali bandeko nanga ya Équateur so boyebaka ngo te nazo bisabino wani foye bayango ndeko kadima azali congolais lokola za congolais asali musala munene na bamboke bele ya Afrique awa asali musala munene makambo ya seni ayebi yango malamu bakei witi wana baponi ndeko kadima parce qu'il a la compétence sumuto ayebi musala baninga baponi me bino boboye parce que aza moluba te stop au tribalisme makambo tolingi yango te muto ayebi musala botie place yana po akamba seni suko église catholique baboyi pourquoi donc ba inongo ba soupçon nyonso ya corruption de part et d'autre ba menace de mort nanango akotia corruption epande kokadima muto azate corruption ekozala te parce que président de la République na 2023 biso le pouvoir en marche toko reconduit ye lisusu na pouvoir la grande province Équateur tokopesa lisusu pouvoir biso nde bato tolobi biso nde bato ya Équateur la grande province Équateur toza na 5 provinces Équateur Mongala Chuapa Sud Ubangi Nord Ubangi tozali province ya munene epesaka pouvoir to décider to bi que non na 2023 to kopesa ye pouvoir apparemment wela ngo makasi boye ezani ne bomba ni na sima to mona bat bakomo wela ngo to comme na campagne te obisu to non il faut koyebisa président non il faut nde koyebisa bandeko ba comprendre que non makaba sala na ezana ngo 0 président de la République na 2023 to kopesa ye azolo ba que non pour to pesa président Bosso alobi que non yela bino candidat ngai Félix Tshisekedi est-ce que c'est déjà le moment où ça la campagne mais président Bosso a pas cause à la présence de l'Assemblée nationale azali congolais de père et de mère alobi que candidat na ezali Félix Antoine Tshisekedi na 2023 lokola biso le pouvoir en marche tobi na 2023 candidat na biso zanani
président Félix Tshisekedi. Oui, il a déjà un place. Non, il y a aussi qu'il faut dire au moins ni tant on a pas qui que président de la République Azali Mongo 100%. Oui. Pourquoi le col Aza président de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire Aza Mongo, Aza Moluba, Aza Mosoili, Aza Moyaka, Aza Mopende, Azali Mongwandi, Azali Libinja, Azali Lokere, Azali Bamoua, Azali Kolo, Nyoso Abouo, bien. Stop au tribalisme. Tant Aza président de la République, c'est-à-dire à Komi Mongo. Yango na biso tozo soutenir ndeko na biso Mongo président Félix Antoine Tshisekedi ande ko na biso Mongo il faut ko soutenir po aza na ba vision malamu lelo na Équateur bande ko nanga batangi gratuit bande ko na ngai bana mama na ngai bana bande ko na ngai président Félix Tshisekedi azande ko na biso Mongo atangi si bande ko na biso Mongo gratuit to ko to sepela na été avant aussi ces missions pour pesa mbela na bande ko na balanda on marche pesa biso 4 éléments aux eza au différencier pouvoir ya régime ya Félix Tshisekedi na régime ya Kabila. État de droit. Kabila zaki na état de droit. Ça c'est un. IGF ezaki en virgule. Ça là déjà. Est-ce ezaki en virgule? Et au fait 34 ans. Est-ce que ezaki en virgule? Et bande ko sa musala ndenge longo bani. Est-ce que IGF azaki indépendante? Abandai ko sala musala ne librement jamais. Aza indépendante qui aza toujours attaché à la présidence. Est-ce que nabi est-ce abandai ko sala musala indépendamment? Aza qui indépendante ité. Aza qui librement te pas sala musala na ye. Mais le chef aza le libre. A sala musala na ye. Ata na présidence, IGF a ko kangabat. IGF a zo kangabat ko sala musala na ye pour libérer ya mboka. La visibilité. Hein? Va accéder à la visibilité. Azo sa musala menancier régime bien ngo bien saki musala te tokoba. OK, na auto ebiso état de droit. État de droit lelo zo kangalelo mutu nyonso ata oyibi. Komeka no kutute po okokende boloko. Ozomona? Atanga lelo ni selo le kaso na komi lelo gouverneur ya province Équateur ou bien na komi ministre na kosimba ta bien public ya l'état te, ata bien public ya l'état lo komona kosimba te. Pona kobanga kena kende boloko. Na kosa musana nga na tout droit na aliment. État de droit. IGF aosa musala na ye. Gratuité enseignement. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi bato batangi lelo gratuit na RDC Mobimba. Oya tangi gratuité atangaki na carte établissement public. Ya l'état ka ba futaki mbongo. Atombola musaka. Azate. La restauration et diplomatie. Il y a RDC. Diplomatie RDC et Koufaka. Kalalokola, Yesu Christ alongaka Satan na ngomba Golgotha. Les lois restaurer diplomatie. Yambo Kalabiso. Natangeli, na ba samususu. État de siège. 5 na ba kiselu. État de siège. Oh, ça à tout moment critiqué. Et ça critiqué mais ça musa malamu mama Naomi. Ba doit continuer ko kufa apparemment. Mais binami yamboka nde bazoluka ke non. Président de la République a échoué, mais échoué parce que biso ba Congolais tolingi ate bazo combattre yé akosu kaka na kolonga. Et monsieur Sili nazo sukisa na likambo tunaki ya makambo ya seni élection zali na 2023 glissement kozala te mais bato bazo luka glissement salema ezali église catholique na SCC si confession religieuse baponi déjà de kokadima. Lokola baponi église catholique bazo bloquer makambo. On est à l'église catholique na SSC. Soit que l'élection s'est mise en 2023 te peuple congolais bonzonge l'église catholique bonzonge la SSC. Bangoni bazo bloquer. Que l'élection s'est mise soit que l'élection s'est mise en 2023 boye baki on a sikoyo to ko appliquer article 70 ya constitution. On a sikoyo to ko appliquer article 70. C'est-à-dire président de la République à côté quand on a beaucoup d'inaye, ti installation ya nouveau président. À l'époque et subino lelo. Mais on les a clés faut qu'on explique la constitution de lobby. Kabila ya ça qui 10 ans, mais ayaki sous ko violer constitution. Si le président Félix Tshisekedi a violé la constitution té, mais tozo expliquer na bato catholique, bato bazo luka keno élection ça les maté. Na bi bango bien. Oza pour ou contre les dialogues.
émission ce qui dialogue ko ça le matin on les a idée de ko Fayulu na ba église catholique pour ba olinga Fayulu comme premier ministre moi là on a dit Fayulu azolinga comme premier ministre ou ka dialogue ezate dialogue ko zalate ko zalate dialogue na président Félix Tshisekedi akolinga ngote biso pe le pouvoir en marche to kolinga ngote webi mutaya na idée ya makambo ya dialogue ya ndeko Fayulu alinga ke so dialogue ezali po awelela ba poste ba pesta ye po ndeza webi kampiaka azobeta mokate moko mikolo yo auto zo kutu tipi mi bale bana ndeko muzitwa bauti ko zwango me ba wanga na ka otete bauti ko zwango ozomona bauluka dialogue ezate élection ezali ba se préparer pendant 2023. Votre mot de la fin émission Sokiawa. Le banana suka kana ko ba ke lobby le 29 septembre 2021. Marche pacifique. Biso le pouvoir en marche. Na vision fatite organisée. Marche pacifique. On a po toko bimana ba militant na ba militante na biso po to soutenir ba institution ya mboka toko tambola na ville ya Kinshasa. Biso toza place mon côté to tambola. Toko tambola na 4 districts ya ville ya Kinshasa. Toko tambola na Changu. Toko tambola na Lukunga, na Funa, na Moamba. Toko tambola na 4 coins nyonso ya ville ya Kinshasa. Toko bima po to soutenir ba institution ya mboka na biso. Merci. Niloba mususa suka na koloba makambo ezoleka na Équateur ezali malamu te. Ministre ya intérieur ndeko na nga nselo ata oza ndeko na ngai oza noko na nga mutetela na okotela ote makambo ezoleka na Équateur ndeko bobo azoluka déstabiliser première institution ya Équateur assemblée provinciale oyo banome bureau d'âge na assemblée provinciale azoluka désordre salema na Équateur yango wana na pesi 72 heures na chef du gouvernement Sama Lukonde a mettre fin na buzoba oyo ezoleka kuna na kati ya Équateur. Chef du gouvernement zali deuxième institution mboka. Loko za deuxième institution mboka, monsieur Sama Lukonde zali chef du gouvernement a mettre fin na likambo ezoleka na Équateur parce que ndeko bobo azo travailler pour l'intérêt président de la République mais azo travailler pour l'intérêt ya ancien régime parce que azali mutu a PPRD azana kata union sacrée te azo sale loko moko te il faut ministre intérieur na premier ministre va s'impliquer dans likambo bobo alongwa en tête ya province ya Équateur pour azo sale loko te azo yokisa président de la République Soni Makasi. Je vais épuiser la minute na biso. Merci beaucoup. Tozaki nandeko Anissé Loleka ya le pouvoir en marche coordonnateur ya le pouvoir en marche à la Kikolobi epe na lisanga Fati bakokita na terrain pour na ko marcher et tozana bango wana et puis ko couvrir et puis marcher la mukape ezali prévu toujours pour na lobby tokuta na bino toujours pour na pesa bino information ce qui évolué après réunion na bango ya mukona lona gouverneur ya ville à Kinshasa les alliés tout à l'heure hôtel de ville à Kinshasa ngana bino kutani prochainement toujours na souci à ko servir bino de tout ça et la bino tika ete nzambe abenisa repris démocratique du Congo. Bye.